Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya heure vraiment où vous allez kolanda émission na biso la famille na pesi bino mbote partout vous êtes dans le monde entier. Moko abino vraiment apesi bino mbote na lobi vraiment mukolo malamu po na bino nyonso o tokute na kata chaîne na biso wana vraiment na bengi famille libota balobi famille libota sur babi famille libota de la patronne maman Belvikandi vraiment soki bozali en tout cas na mona ba j'aime na bino et pour ça langa bien balobi ba pesha love en tout cas bozawa pi soki vraiment bozali bokota et puis kuna tolobi ba dinachou babi ba dinachou et babi dinachou vraiment soki boza en tout cas ba j'aime na bino et kosa la biso bien bande kolanga vraiment kaka ndenge tozobeta masolo balobi ba film na biso et koti bande kolanga tozana pona ko soutenir l'artiste na biso et toloba déjà tout ça la famille sacrée famille unie babi famille libota toujours famille libota vraiment apona kate balobi tout le monde et famille libota tozana vraiment elongo na ba pesha love na ba dinachou na ba tunyoso o bazana posa kozala na biso en tout cas vraiment tozana bango ensemble kuna tomoni vraiment pas dinana tomoni la force du sang film ya sika oyo kota la force du sang vraiment chez dinana la douce en tout cas bandeko boki na DDTV boki kota la film ya sika chez dinana toki kuna pas Belvikandi la patronne balobi mama kioma mama kolo écriture balobi mariage triqué et babi mariage triqué otie vraiment opesimba mboa boy bandeko nanga en tout cas eza koyinda bandeko tokota bandeko nangai lelo vraiment na ekolobela o ezali lelo nayebi ke tozwa premier épisode ya film na biso et puis tobeta mwa masolo mosusu o eza ya kati pour na belle vie à travers ma film en tout cas à travers ma cambo izoleka sur le réseau social bandeko nanga vraiment tokobeta awa na kati ya chaîne na biso ya famille libota news TV vraiment tozosolanga na bino kande tomesana wana pe topesi dina na douce topesi vraiment félicitations pour na trophée tout le monde qui trophée en tout cas félicitations à toi maman dina na la douce et voilà la famille en tout cas tu es vraiment mimi kaka to bita masolo ya Poutine de l'écriture Belvikandi tout le monde qui sur les réseaux sociaux tout le monde émissionnette où ils ont ça la mana combo na ye côté pour tout le monde ce qui peut Irène Masiando qui côté pour tout le monde ba mida tout le monde comme un bébé bende kaka mission en tout cas vraiment nga avec la pour sortir c'est dans émission pour et une importance et so mutu moko boye ayaza na besoin asala bamatala na ye to mutu moko boye azaka pembe na belle vie et puis aye côté kuna ebiki côté ezaka boye mais aye pour se faire voir en tout cas ils en a tina moti baba tout monde ko landa te biso au moins to beta masolo ezali masolo ya film na biso to beta masolo ezali masolo ya Poutine ndenga zo kile ndenga zo ko évoluer bande kunanga yango vraiment est important pour na biso Belvikandi la patronne aza vraiment excusez-moi la famille aza vraiment Poutine ya solo bandeko na ngai po ani na lobi bongo parce que na meka kota la film moko et na meka kota l'émission ya noko famille libota prince Luamba on na pesi mbote vraiment na cette très émission na moko ote kocha il y a des cela un jour deux jours a cheki ni na cheka juste ba parole et bima ki pan mama sila bisal na Aïcha comment ba beta lisolo ya Poutine comment bazobeta façon Belvi aza Poutine de l'écriture comment bazoloba en tout cas Belvi vraiment aza kolo écriture bandeko na ngai donc pour dire que nde baza wana baza conscient ba vraiment conscient que Belvi nde aza wana a kolo écriture bana ba conscient et puis na émission wana ozomona ki ici azoloba première pana premier nini asalaki eyaki coaching ya belle vie ayebaki atende ayebi kudeba komarata ndo mwana ninga obandela ti ye coaching ya belle vie alors bino maman na bino moko azoya ko ndima andima ba video ezali
ce que bino montant bulgabo ça la concurrence na bino na belle vie est-ce que bino moko gêné à bino te des fois makambo faut gêné à bino yo mo pno tali ki te makambo ezala niveau na ngate des fois mo faut gêné à bino plutôt ki maman na bino moko andimi moto mais bino ce que pourquoi boyo longolango andima ye amona peut-être le quoi malobo abimisa ka ndecha zongi sango mais c'est trop tard moi zongi sango était prise qui salama qui des qui bongo ce que le demande comment amona ndenya ko zongi sa maloba wana ti déjà loba ba vidéo déjà salama ki ba vidéo les gens circuler ba dekonanga moi ko ça autrement exact dans belle vie quand il a patron ada Poutine de l'écriture ya solo belle vie ana tout et non qui vraiment danga Aisha azo loba ko belle vie en tout cas apenda ko l'écriture si yabi ko l'écriture ko la patronne abinga vraiment na ndoko kate yipele nende petit fait tout ça la film ya liboso do coaching nazo like sanga tout maman alors il faut quand même aux amta malamu il faut amta malamu et ça na ba te belé pour bala soka bo peut-être tom soko fouté na bon mais pas belle vie ata différente foutete asa on a bolingo nyonso siko tom na on a ba tumsu ba loba que belle vie est jalouse jalouse si par quoi en quoi na mitu nanga moko parce que belle vie da bon déjà ada la patrona à part non ko futa ba théâtre ana restaurant wa futa kabatu ana makambe beli belle vie da na mbongo na tant bolo baka ki jalousie bo comme ça pour muta ça la jalousie na mutu o ya zana ngote ngo ça jalousie pas mutu ko yemo kwa zana qui jalousie on bino boloba o bezo sale pane ya nini po ya eshene kweya ngola ko sa jalousie to ni non chaîne belge eziko évoluer azana ba bonne na ebele chaîne peso kende kitoko à part ça restaurant na ezali à part ça na makamne belé o azo sala o ekocha kembo ko jalouse na ngwa koza et puis ayebani vraiment star de belge avec vedette star bon moi parce qu'on sort kata bo bengi on matala na c'est normal ada star nyonso partout que bon avant dans l'anda akanga mananda akanga mananda kote si ça jabima fa bima na kama abino tibo koma ko bimisa makamba pour que belle vie asani akoma ko kendara makamba bande côté to ndengeni pour comme c'est ndenge moko na bino walinga komona makamba batute c'est ça nalandi moi moko la bangwana loba kana aloba non ça ne vaut pas la peine obeta masolo na bangwana ça ne vaut pas la peine en tout cas to obeta masolo belle vie ata Poutine solo ata bobo yango conscience na bino eyebi po ba vidéo kuti yango na to ba vidéo kuti yango me like ça donc c'est que bino mo pe kati na bino boyebi ke o penza Poutine solo a grand coaching boye bien donc tu bevo bien ça film net au tala bien bon mon film tout tala armée de guerre tala ba niveau ba leçon ma casse au tout tala donc eratakate chez nous chez Bellevue TV eratakate au senti que ba film à niveau à haut niveau et puis na ninga kana soulever loko moko lelo ezaki que Bellevue ba film asalaka ezaki o Irène Mafiando qui ndem tout apesa kai ba film wana après ezaki o akopera ba film à Nigeria après ezaki ce qui peut nana ngwana ce qui nana ngwana do au moins ke bino moko nde boza bo mi tourna kana bino ka isika moko bobi ki akopera masolo akopera ba film ya Nigeria bolongwe wana masolo o Irène Mafiando ki abetaka donc ezaki apesa ngonde belle bon moi te ke bino moko ka bo baluke sika moko mais bino mo bo rompe sika moko boloba o mabe boke na gauche mabe boke na droite mabe do boye belo bo lukate boye ba pelo bo salati alors belle vie ça connaît belle vie force am sana parce que atangeli yango belle vie 8 ans ko tanga musana ya kiteta atenga pe asilisi je dis bien asilisi parce que na batum suba kotaka a 4 classe mais ya 4 classe sont tina suka donc pour dire que elle est bien formée a ebindeli ya kusala et puis belle vie a vu ça ba film belle vie eza ba film oiza à la société na kokoloba
oyo ça ma quotidien mais so te la plupart ba film à Nigeria bazaka mingi makasi na ba film ya ba kisi bazaka mingi makasi na ba film ya mboka bazaka mingi makasi na ba film ya ba traditionnel tout mais ba vie a combiner ka nyonso ozomona ba vie combine tout azo combiner azo kotisa biso na ba ben azo kotisa biso na nyonso tozo vivre lelo donc aza partout pour dire que azui te ko tengele loko ni alors mutu ezo sala ana tenter ya ko sala ce kindeni ana tamo ko te ke ba ki ko komele sika mombe donc a revendre ne ka ba inspiration ezo ya donc pour dire que aza mutu moko a féliciter bandi kunanga yango famille bota na sengi na biso lelo vraiment na ili film lelo film na fait banda premier épisode et banda alors première partie na biso ezo banda lelo na ye ko ebisa famille libota to zala wana na mariage triqué to kota ebele to beta ba 100 to beta lisolo opération 100 mais tout ça maté tout ça l'effort famille libota please dans le bible en anglais pardon dans le bible en français na yebiti sona lo bala munoko ni po yoka pardon bande kunanga to kota to landa film la so mariage triqué bon moni kaka ne film il a la déjà ba présentation ba acteur tout le monde ba mama kalunga baza wana na moni bongoz ala kati en tout cas to na moni bongoz CP senga en tout cas ba mama mama Marie nani o mama comment les a ko tuna wana na bosani do baza na kati bandi kunanga bana kati donc en tout cas vraiment tout ça là wana tout landa film la tout mariage triqué tout moni non mille fois kenda aza toujours tout moni vini tout moni gesho ingeni boyebi da gesho ninga mama kalunga en tout cas et akitoko aziza en tout cas vraiment film oyo ezomona déjà qui ba leso pe makasi ko bimala kata film na biso en tout cas tout ça on a coaché si matin no bouger kaka ndeto mesana babi la déception n'est pas belle TV en tout cas la famille libota tout ça on a pour partager film na tout temps ezo ko ta première partie tout partager tout chana ba profil na biso ya WhatsApp tout kene na ba Instagram na biso j'espère que biso tout ça nango et na ba TikTok na biso en tout cas tout panza vraiment et ko ça la bien et ça façon na lobango ya ko soutenir belle vie quand il la patrona et ba lui vraiment tokota ebele na film na ça lelo première partie donc na ko loba parce qu'il na bi ke lelo des oba la première partie to bungisa makanisi na biso te to kota pe trop pe internet na makambo mususu te mais to yeba ke lelo film esalimi ezo banda donc le quoi lelo film ezo banda première partie to zala wana pona ko kota oyebi ke film ezo banda 16h30 bongama sala nyonso yeba déjà ke ezo banda lelo en tout cas oh bache oyoki na boaki film nga na boaki émission oh tonto yam sa boaki émission oh côté kuna ba boaki émission en tout cas chango na côté kota na film pour émission et qui m'a lango pété mais la quand ça film tout dans la pose tout le monde a battu na début on a et ça là bien et ça là vraiment bien attend que bateau toujours soutenir belle vie quand il a patrona vraiment famille libota na série bino pardon please tu n'es que c'est l'émission ou na que ça là mimi pour la promotion film na fait au banda tout le belango so que tu veux que musala te ngana ça vraiment live tout ça là on live mais tellement de n'importe qui bino musala batala ngi comme kaka bien na week-end ndé ba live ko sala mana ba semaine bo ça vraiment difficile moi tout ça live exacté yango la seule émission en tout cas na ko pousser biso nyonso to kota na première partie total la film la biso et dans ba tout ça ba ko nga première partie na nga hotel nga no film kota na kati ti si vraiment olinga belle vie candidat patron il faut ba na ko kota na première partie au continue la première partie deuxième partie oh là là étape par étape et puis bah film ma belle vie à la tête au premier épisode et à ceux qui n'étaient bah film ma belle vie et ça a déjà qu'à bien partir premier épisode pour ça bah film même tout le temps première partie quand oui bah sens mais bah film ma belle vie vraiment ils a la sens non depuis la première partie aux aka la poso la deuxième ou la troisième ils ont qu'un vraiment l'isolé ils ont qu'un kitoko aux comprendre donc bien dès le début il y a première partie qui n'est que aussi là
donc bafilme ya beve ezala bongo. En tout cas famille libota tokota tolike topartage vidéo surtout bacommentaire na biso ekosala bien na kati ya bafilme na biso vraiment esalaka bien tozala wana mpona koloba mpona kopesa baartiste na biso koencourage bango na bacommentaire esalaka bango bien. Voilà famille libota yango kaka nayaki mpona koloba mpona biso en tout cas vraiment biso bamisala fo tokota mosala en tout cas moi bata en pause yango tozwa mpona bino. En tout cas quant à moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Total la fille.